Kilongo TV. Kilongo TV. Bande ko balanja Kilongo TV mbote na biso ya solo lobby tozwa ki sango sur malade topé état critique ya santé ya pasteur Mike Kalamba. Pasteur Mike Kalamba za mwembi na nkolo asala banzembo ebele toyebi abanda kwemba ngana découvrir pembeni ya Thomas Lokofe. Azaki bongo moko ya bana oyo bazaki na église cité Bethel. Pasteur Mike Kalamba asali banzembo ebele. Album na liboso ezaki likambo ngolu bongo tia bimisi ba album ebele o édifier peuple de Dieu à travers Pasteur Mike Kalamba. Bande ko ebele ya bongo limité ma bande ko ebele batatoli ke Yesu Masiya azanzamba solo pe ya bomo ikasinde ko abeli esali mabe parce que na ba réseaux sociaux et comme net sujet moko uluka ba vie et comme le quoi sujet moko ya koloba ko sa ba critique songolo pakala. C'est vrai na loba ki amba sima to lukate source ya maladie uti wapi kasi to luka nanu de quoi en état de santé à bientôt lukana nous lobiko yango lelo to ana Kinshasa to kozula mno ba kinwa nini ba lobi pour na santé à Mike Kalamba ba kinwa ba lobi nini faut ba loba quelque chose tout ça awa merci et pas ya maman na biso Edith Marquis Beauty merci Fiston Basende sponsor nanga FB International agence assure merci Panabino merci Fils Kinkela merci pa ya Willy Komoriko na vrai babia Willy Mopao merci na Umberto Mega Fashion boutique ya moko na Colombe et longo na gotie kele na tanki futa toko ba reportage à lelo santé ya Mike Kalamba est intéressé ba kinoa ba lobby nini Kilongo TV. Kilongo TV. Voilà ndene ebisaki bino to zana bandeko awa mbote papa mbote nani papa Vicky oyebi ke frère Mike Kalamba ya beli na mona ina ba photo ba memi en hôpital. En tout cas, ça qui passe vraiment tout senga na bana nzambe nyonso ba sambela pona ye pasteur na lingake mingi vraiment. Mike Kalamba beta musique c'est un pasteur nzembo nini o lingaka. Banzembo ebele ye na lingaka mais na koyemba ta moko kolo Yesu yo mwana na nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayakina yo bazongaki pamba te papa malamu aebiola ta pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na bayike na mbala moko o Yesu yo papa malamu Yesu oh yaya ekimelo ya bayenge bene oh Yesu pisoli nange tangi en tout cas na osenga ba santu nyonso bana nzambe nyonso to bondela pona pasteur Mike donc esali ma passe vraiment ba msusu bazo critiquer bazo tonga muto abeli muto azana kamoko ya critique mais bato bazomalamu ba chola na bango lisusu ba chrétien apparemment bolingo ezate. Bon bolingo ezali nango oyo akotiola c'est que aza vraiment mwana nzambe te bana nzambe nyonso o bayebi Jésus Christ de Nazareth toza na souci wana vraiment pona ye aza moko o biso tozolanda aza moko o apesi nzela aza moko aza ma pilier awa na Congo na biso même na Afrique mobimba bayebi pasteur Mike to bondela pona ye totika kolanda bato o bazoloba loba vraiment merci beaucoup merci papa. Voilà, on poursuit. Je pense que nous aurons d'autres personnes. Là, j'aurais, s'il vous plaît, on aura d'autres personnes, musiciens ou pas musiciens. Bonjour, frère. Bonjour, Parabi Mavina. Frère Joël Mbayo. Frère Joël Mbayo, oyoka ndeko Mike Kalamba ya belaki. Oui, to moni yango na ba réseaux sociaux ne ba publier ba photo donc. À partir des réseaux sociaux, nous sommes informés pour nous. Et d'abord, il s'allie on dégaine. Bon, attaque humaine, pe bananzambe, et s'allie biso passi ma case parce que azam sala nzambe, azape mutu auto lingaka. Na sima ya banzembo nae, apesa biso mate ebele. Donc, to sambela ka nzambe, Jésus-Christ de Nazareth, nzambe o abikisaka, donc abikisaye par rapport il y a problème au côté n'angwa. Yobe oza nzembo ne olingade? Non, ngana za banzembo bon.
eza banzembo nyonso atake ba chrétien eza banzembo nyonso tokolinga oyo epesa lokumpa nzambe mais toza pe na banzembo musu ezala préféré dozala so oyo kinzembo wana do etindi ata na ba dimension nzembo ni ya Mike Kalamba ondeti lamentation non lamentation eza nzembo oyo kolo Yesu yo mwana na nzambe donc esalaka soki nzembo wana vraiment na oyo kango donc malgré ba problème auto donc na ba problème auto zala nango to mituna soki ezalaka nini tozo sambela tozo sa nyonso mais ba problème ezosila te yango wana donc na nzembo wana tomika pe otuna nzambe ezani lisumu nini auto sala to lisumu nini o baboti na biso basala o ezozake ezokanga kaka toujours biso donc eza nzembo bo et inspirant vraiment makasi nzambe sunga frère Mike nzambe azana ye toyebi ke nzoto en tant que bateau donc ezango bilo muso ezala non grave pété biso ndeka bato mukil to komisa ngo grave toza obligé donc eza obligé par abine toza bonzoto eningana mais to sambela kanzambe commandé beta mobo cause la paix gravité malgré que ça ba réseaux sociaux et l'homme soupe cause nango ezango normal mais yo ebika ba publication ndenge yaka mais tozo oui tozo espérer na kondima otoza nango que notre frère aozala bien peto mona ye na scène nyonso tout asa makambo a message ko sepelisa. Merci beaucoup. Merci para. Voilà, espérons que Jésus-Christ Nazareth azosala ndeko ko se retrouver santé na ye Mike Kalamba et to bondi la pour les chrétiens partout vous êtes à travers le monde. Prions pour notre frère le pasteur Mike Kalamba. Yesu masi nzamba solo pe abomo azana abomo akosala Mike Kalamba retrouver santé na ole to banda critiquer to banda otonga tonga malamu to bondi la pour ndeko. Le on a natangi futa tozoko ba reportage na biso. Kilongo TV. Eh bien voilà, on est là, toujours poursuivre le reportage Nabiso par rapport au état de santé à Mike Kalamba. Belé ko critiquer, belé ko loba. Tokozo avis à réaction, tokozo réaction à la population quinoise. On a des gomo quoi, frère Poussana, bonjour. Bonjour. Frère Blaise Zolo. Blaise Zolo, oyoki actualité sur santé à frère Mike Kalamba. Oui, na wakiango par un ami un journaliste. Na wakiango lui pas na hier, a informé que papa Mike a ça qui malaise peut continuer à hospitaliser na suite n'a habité ce que ça vraiment juste cause ya crise crise bande umso ba ba raison kama majabu kama weme panage muto apeli somo ndeke fo ba lugana santé ya muto lia bon azan mtoto muto ne fonctionnera ça peut arriver que la muto a très bonne santé mais midi boy peut aussi les crises donc ça peut arriver totalement on que majabu ça n'a rien à voir santé ya muto na mamba majabu donc quant à moi Azamutu, c'est un être humain, ça peut arriver à tomber malade à n'importe quel moment où il a tombé malade. Et ça lié à ma djabou. Les réseaux sociaux comme la in, bah tu vas commencer là, bah si j'ai, bah tu vas commencer le belango. Pendant que mutuazo bela, à la famille, azaba bana, azaba ndé, quand on va avoir réaction, quelque part ça dérange. Oui. Et ça bon, mon système moi comment les lots, King, na Congo actuellement na King. Donc une fois moi nouvelle moi bimi ezala pénible ou joyeuse mais au moins et comme il y a moi actualité à Batou passe à Moutou mais bat baumi ko tourner sur ça ko c'est là on va vivre commentaire bamba mingi sur le sujet donc quant à moi eza elo malamu te ko encourager na accord du Christ tout se soutenir local a tombé malade si réellement a tombé malade net parce que information c'est sûr au lieu de critiquer tout le monde on a une zamba ça grâce à se rétablir rapidement. C'est mon nini à Mike Kalamba yo sepela na to oizulu na mtu. Bon nzembo za mo belé na ezali kambwangolu na zengolu na miso ya nzambe ngayo nazalaka moto akulu na maninga kutana tikate mokondi miko kufelanga pona nzwa bomoi asinya gologota futa nyongo ya mabe nyonso baninga na sala nyonso wana pona nzwa bomoi nini yango ya motu ya tokoki kozwa na mokili ya se oye uti na nzambe te po ete nyonso ya malamu pe makambo nyonso ya motu ya
euti na nzambe yende mopesi ya milona na baloni nzambe na nguya il pouvoir à nos besoins. Donc c'est un peu ça. Bon, banze mon belé mais où il y a sikonde. Si en tant que pasteur au Seigneur de l'église corps du Christ ning. L'église corps du Christ c'est soutenir oyo a tombé malade à moko na kati ya corps du Christ. Aza moko ndeko na biso mon Christ donc au lieu koluka ko propager ba mauvaise nouvelle to souhaiter mabe comme elaye to zonga non sima to prier pour nae parce que aza moko ba soldat na kati ya elanga ya Jésus donc to prier pour nae to se sensibiliser comme un seul homme to luka rétablissement ya papa Mike Kalamba ici vite que possible. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci Fiston Bassende, merci Mamé Méline Zemba, merci Paya Fils Kinkela, merci Mingi, Edith Marquis Beauty, merci Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, Toko Kanissa, Topé Toko Star reporter sur santé à Mike Kalamba. On attend que tout à Toko reportage na biso. Kilongo TV. Eh bien voilà, santé Ndeko Nabiso, pasteur Mike Kalamba, ils ont intéressé la population congolaise, quinoise en particulier. Tous un Ndeko Mbote Ndeko Mbote Mosakoli. Ndeko Jama Kiesi. Oui. Ouais. Oyoka sango ya santé Mike Kalamba. Oui, nayoka kiango depuis hier. Nayoka ki asalaki crise tout et tout. Donc tu souhaitais avoir bonne guérison parce qu'aza mutumoko yo aza ko édifier bato ebele na banzembo na ye et puis bato ebele bazu ba consolation na banzembo na ye donc to senga nzambe pona sala ngolu abikisa mbango mbango parce que corps de Christ ils en a besoin na ye. Quelqu'un qui oyo apport na epeza remarquable na église corps de Christ. Oui oui évidemment parce que lelo nanzela ya pasteur Mike Kalamba banzembo na ye ebongolisi bato ebele mitema bato ebele mpe bazala na babaki na baproblème bazwi basolution bazwi baconsolation na nzela ya banzembo na ye donc aza mutu moko boye oyo corps de Christ faut protéger vraiment sérieusement. Est-ce que ça dérange bato mosusu bazwi exposer lisusu balobaki boye yango wana omoni bango bapotanaki na ndeko na ye ye préféraki awelisaki yango ça fait mal. Bon, on est à l'interprétation ya batu ya mutu na mutu d'après ye mais c'est important et pas na bango pour reconnaître que bibliologie mutu aza makasi asambela pona mutu aza kolemba soki bango bamona kaza faible fallait basambela pona azwa makasi et non ba critiquer lelo soki na christianisme tokomi ko critiquer, condamner, biso na biso ba chrétien, to rendre royaume na biso faible, to rendre tellement faible. Donc ça li kambuke, au monier na faiblesse, sambela pona nzamba relever après ça makasi nesika, on va nous critiquer n'importe comment. Donc c'est un peu ça quoi. Munini ya pasteur Mike Kalamba, olingaka to pezo elona mutu na minute. Nanyako tuta tembe na oyo jali. Osala misala emonana na miso ya bato ajali te nayoka te oyaleki yo Yesu na nguya likolo na se misala ya liloba na yo ya nguya mutu atotombola Yesu Masiya na banzembo na ye boye bandeko tosambela mpo na ndeko na biso Nzamba sembola loboko asimba ya bikisa ye vraiment. Merci beaucoup. Merci Mosakoli. Voilà, to sambela po ndeko na biso Nzambe abikisa ye bisika zali aza malade eza pasi aza responsable aza tata lokola père spirituel na église pasteur aza na bana aza na libota aza na bandeko Mike Kalamba to mesana omone ko yemba ko bina ko pimbwa esala kitoko mingi na osenga bandeko to sambela pona ye Lévi Cyril Arsène Modabi to sambela pona papa Mike Kalamba ma bijou mbingu to sambela pona papa Mike Kalamba mama Bibiche motema fioti homo
tosambela mpona mai kalamba totonga na biso te tocritique na biso te. C'est vrai liwa eza nzela na biso nyonso, mais ntango moto abeli tobondela mpona ye nzambe asala quelque chose, nzambe akangola ye alongola ye na maladi wana. Il est le Jéhovah Rapha, Jésus-Christ Nazareth, nzambe oyo apesaka lobiko. Tozokoba reportage na biso tozwa su bandeko mosusu esala malamu mingi. Kilongo TV. Voilà, ndene sebino population kinoise to ba ndeko akisa saba koloba par rapport à santé to peli kama we komeli mai kalamba to ana sœur na biso mbote ma sœur. Mbote papa, Chancel Matondo. C'est o kaki ke mai kalamba ya zobela. Ah oui, na mona ki na Facebook. Des bat ba publier bon. Biki ta ki pe na cache ne bon on a sur compte sur pesailler sur ndeni vraiment ça qui nga non pas na mona ki ba combien combo wana mais na tuna ki ndeko mususu na Facebook ce qui vraiment esaye nde alobai ke esaye papa nabo moto bona ninga pasteur Mike Kalamba Makas vraiment esali passe Makas surtout moto pena zobela ba publication bongo do bato ça ba venti na Facebook au plus bien n'importe quoi pour na ye vraiment papa et ça lingai passe vraiment passe Makas baza responsable de l'église pasteur titulaire azana bana azana bandeko komona bongo terrasse famille vraiment papa et ça la passe te atalo kutozino nkena bonza ndenga tombole wana to tongo na pa ata ndenga papa na ngando zaboye mwana moka ta mukiazo bela batila fait soleil bat ba sunga bat ba prier mais bat ba lo ba n'importe quoi ato yebiete et ça le passe et bongo yepe na musa na nzambe vraiment ils ont tout ça Makasi et ça merci non c'est na ba nzambe nyonso to sambela pona papa Mike to tsaye vraiment na mabondeli Makasi nzamba sunga nzamba kanisa on a tenu pour musana ngwana vraiment dia bazar dia bazo luka akuwe sakaba sa nzambe mais tout ça ko nzambo o tusambela ratongo midi pourquoi ngana mona nga papa Mike boete mais akota vraiment la kata mutema vraiment iloko eza na kata mutema tona seki na bandeko nyonso o bo landa ngape vraiment to tsango cœur to zongo pena cœur to bondela pona papa to kanisa banze ya malamu oyo wasela biso nzeme nalinga ngo mingi me maloba mwa pasi ayo papa toyembeli yo moninga malamu oh papa tokumisi yo nzambe boboto amon santé ça papa merci voilà nzambe akomo abatela papa Mike Kalamba asungaye namwe pendeko na sima président soki tokozwa ye esala mwa bien azosolola kuna akoya comme ça esala mwa bien toloba kuna Mike Kalamba oyo santé malamu te apikaki église mais nzambe azobatela towana kondima nzambe akosala quelque chose atika ba oyo arrêté bokulaka losako malamu ndeko Mike Kalamba oyebi apikaki oui toyokaki yango namonaka mpe na bareseaux sociaux bon na esalaki mwa pasi na motema ya komona ke mosali na nzambe oyo asungaka biso mingi na mateya na banzela banzembo na ye epuis bayebisa biso physiquement na bacommentaire mosusu na bareseaux sociaux nde epesaka esala ye mpena malamu te me tosambelai nzambe nzambe abatela ye gens basala ba critique wana basala ba commentaire bien te oyebisa baoni bon en tout cas na conseillaki mingi c'est la Bible nesiko bazoloba ke on ne manque pas la avec les serviteurs de Dieu na meka ko conseiller na ba commentaire mingi wana bon nzembo ya Mike Kalamba banzembo ezali ebele penza banzembo mingi na sepelaka nango mingi oyo na binaka yo nyonso eyalaka nzembo ayemba ya mal à l'aise
bon moi teni wana ngape na makita na bango mal à l'aise donc yango wana eza mpenza nalinga yango mingi me omoni biso tozalaka mpena kote mpona mingi te me epesaka biso mwa esengo ya koyoka banzembo ndenge wana zo edifie bango donc na maladi wana mpe oyo abeli ngai nayebi ke eza nzoto eninganaka nayebi ke nzambe akosala ya ye miracle mosali na ye akotelema epuis réponse na ngai ezali na nzembo oyo ye moko asalaki na makita na bango ekozala nini sans effet epuis banguna na biso bakozala toujours mal à l'aise. Donc c'est ça. Merci journaliste. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour. Oui, nayokaki ke frère Mike asalaki aux États-Unis, nayokaki asalaki mpasi makasi wana aza frère na biso surtout nga mpenza na koloba aza mpenza frère na ngai. Frère Mike aza frère oyo toyebanaki tozalaki mpenza na amsese tozalaki na etango omona neti bosoka moninga azoyeba mamoke frère Junior Mobé donc mpasi mpenza mais même pas soki tozalaki ensemble mais mpasi ya moninga po biso toza bakristo eza mpe mpasi na eza bongo te bandeko mosusu bazwi yango sujet ya litio bandeko mosusu bakosala bapublication likambo ya majabu oyo likambo songolo oyo likambo so ya mwasi majabu esali na sante ya moto majabu nayebi eza makambo te naonga nayebi ya kobela espoir ezali na ye nayaki mpe déjà tomoni yango na bareseau sociaux nayebi te lelo toza dimanche peut-être mpe déjà ça abongaki na ye ça bachrétien nini par rapport état de santé biso bachrétien soki eza na religion moko mpo bato babundanaka bango na bango eza christianisme ntango ozobeta lisolo ya mabe na ndenge ya mabe d'abord estce ozo kopanza to ozoluka tozala bomoko christianisme bachrétien vraiment parfois ezosala passe omona yango te na bandeko na biso bamusulman omona yango te na bareligion mosusu kaka biso na biso topotanaka biso na biso topesanaka mabe biso na biso tolukaka baninga bayina baninga balinga biso ezosala ke religion ezala ya kolenda te religion ezala ya kolengalenga tozala bomoko so moninga aza na likambo tosunga ye soki omoni moninga na mabe te ya ye eza te ya koluka opanza mabe na ye ekosunga te bandeko nanu baza afermi te ntango bazoyoka makambo ya ndenge wana omona mpe bakoki kopengwa mpe likolo ya bilobaloba ndenge wana to bachrétien tozala sude tozala bomoko mpasi ya moninga ezala mpasi na yo soki conseil nakopesa yango wana ze monini ya mai ko ezelo na mutu na minute eza likambo ya ngolu eza likambo ya ngolu nazwi ngolu na miso na nzambe merci beaucoup. Voilà, merci et pas fils Kinkela, merci na bandeko Bolanda Biso, merci na maman Emeline Zemba, merci beaucoup maman Emeline Zemba, maman Bibiche, Motema Fio Chiomo, merci et pas Nalo, merci Angèle Kinkela, merci beaucoup et pas Komoriko, Willy Mopao, Komoriko, Willy Mopao depuis le prêt. Merci Fiston Bassende, maman Nathalie Zeko, merci Namno Toko ba reportage Namno. Je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes comme ça to cité Nabiso. Boyeba ke ndekwazo bela eza sujet alichote ndekwazo bela eza la moyen o to ko senga na ndeko na ko senga na nzambe sungaye asali saepo a se rétablir mai kalamba eza ndeko wa bani musique chrétienne bu mwana akoli na musique pe ba ko sel pasteur mai kalamba akambaka ngomba munene na lingwa la wana to bondela apese za malamu ndenge tosaka bacritique na ba publication moko ezangela tina eza malamu toko ba reportage na so limona na tangi Kilongo TV. Kilongo TV. Voilà, malem toki en suka reportage na faire lelo
toko sola ba kinoa population kinoise ba na nzambe par rapport à cette santé de papa Kalamba vraiment esalenga pasi parce que aza na corps du Christ aza moto apambolaka biso na mongongo na ye na banzembo na ye epuis biso toza baleki oyo tozoya na nsima na bango vraiment esalenga bien te aza kuna bandeko mosusu bazokomisa neti sujet moyo asala bavie ebele na bareseau sociaux ekomi sujet ya critique ya lobo mwasi boye alobaki azali boye yango moto epekesaki eskize okoyebisa bandeko yani bon eza vraiment pasi soki bato baza kosemoke to bato bazosala fete parce que toyebi te lobi na biso eza ndeni oyo ekomeli ye lelo ekoki mpe okomela bato bazokointerprete yango na bandenge na bango ekoki okoma mpe plus que wana donc soki mabe moko mpasi moko ekomeli ndeko na yo eza sujet ya kosala fete te mpo nango eza ke sambela mpo na ye toza bato toza na badefo toza na bafaiblesse l'homme est faillible moto nyonso aza na badefo na ye mais ntango moninga azwi mpasi sambela mpo na ye quelque soit nyonso ya mabe oyo okoki koapprendre mpo na ye sambela d'abord mpo na ye mabe na ye ezambelika ye donc voilà oyo nakokoloba yango wana merci beaucoup aliza nzemuni ya Mike Kalamba elio na motu okoyebela pesi Kolo Yesu yo mwana na Nzambe tone mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te papa malamu ebiolata pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na bayike na mbala moko nayebi ozali kolo elikya ya basantu nyonso motema epona se yo yokolo ya bomoi nanga yesu aza elikya basantu aza elikya ya frère Mike pasteur Mike donc elikya lokola eza yesu masi ya Nazareth nda pesa bomoi et nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous croyons que le Seigneur fera quelque chose parce que Elika Nabiso Ezali Bobeleye. Je vous dis merci vous qui avez suivi. Merci beaucoup à Willy Komoriko, Willy Mopao. Merci à vous depuis Evray. Merci beaucoup à Fils Kinkela. Merci beaucoup à Maman Miline Zemba. Merci Maman Bibi Shemote Mafioti Homo. Merci à Papa Michel Bombele. Papa Michel Bombele na Maman. Merci. Et pas Fiston Bassin de FB International Babi na boutique ya kaka moko Mega Fashion Umberto Mega Fashion ya kaka moko Papa Kiala eze sika go bunga te merci pamno depuis Colombe merci mama Fiston Basende, Maman Nathalie Zeko, Lévi, Cyril Arsène Modabi, merci Panayo, Pasteur Kosi, merci vraiment. Merci na bande konyo so balingaka Kilongo TV balingaka Rabi Mavinga balanda ba vidéo na je vous dis merci. Merci Nathan Kifuta la Simabilili, merci et pas ya Gauthier Kele Ozana montage. Merci na ba abonné nyonso Kilongo TV. Merci pas Pasteur Kosi, Pasteur Ingo Mambote, Pasteur Jean-Paul Meata l'homme de la foi. Merci na bino nyonso na bosani binote tokuta imba sima point numéro ya sika Kilongo TV. Merci. Kilongo TV. Kilongo TV.